Bonjour, bonsoir à tous les abonnés de notre site www.infoplis.org. Je veux dire, site à Makambo, je dis merci à mon 3 fois DG, Lookman, pourquoi pas, à mon cordon, Mustafa Malembe, Nganora Andeto Solara, Bana Poto, Bana partout, na pesi Fabrice Roxal, Chilenda mon ami, Bambote Belé, Lelo Bana Poto, par rapport à l'actualité, Toyoga Ekino, Babeti Onyama-Koro, Babeti Peggy Titan, Aner de la presse, donc on veut dire Lelo, dans la télé Mambamo qui non, Nabenga Bango, Onyama-Koro, Peggy Titan, s'il te plaît, c'est au repoussana. Écris les news des stars. Donc, écris les news des stars. Nyamakoro. Nénégo. Pepele. Si ça m'a bien apporté, Bazol, la Nyamakoro a Dae, Nyamakoro a Koufi. Nala qui tende à Roussama Makila. Il est déjà mon ancien. Yangona Kingo. Nyamakoro ndeni santé. À la guerre comme à la guerre. Babé Singa mais basa. Malembe non Malembe. Te toke no Malembe. Janju Babé Singa poli. Nyamakoro. Nyamakoro mo ndeto abo. Toke no Malembe za te zano Malembe. Bonjour Peggy Titan. Bonjour Vasco de Gama Chibango, Mobile Pembe, Spirit Nde Makambo. Peggy Titan, yo déjà là bas bande boy, vanda s'il te plaît. Je ne sais pas qui mettait les chèques, c'est la sasta. Bon. Na pesi mbote lisusu na poupon info ya musheni code ya mboka ya Willy musheni code ya mboka donc bravo. Peggy Titan na banda na yo ezaki na weekend ezaki mardi kino na yo kinga ba benga nga vers ba 2h kino te aner na yo aner na yo aza la goni expliquer ba na poto ba otalo ezaki nini. D'abord, je dis merci beaucoup Nabato Nyonso ba soutenir nga ba peine la bango et salinga bien. Ivan Pongo na bi vous avez vraiment triste. Yo ka journaliste intelligent Peggy Titan. Nakata masolo ya mabena sur bomoni ndenge tension Nyamakoro azanango. Puis dire nga na lingo za attention te ngam na kitisa pour na minute sur na bengi lever vova donc il y a une minute sur meki à repérer petit news donc il y a une minute na Canada. D'abord na yo loba ezaki mardi anniversaire à Gloria Olangi au Batbaïbi ezaki le 17 octobre 2017 et tout à na fête wana nga yive na les news na les petits les news Nyamakoro to fanagi. Déjà, il y a un moment Willy Moucheni là, je le salue parce que il y a mais Peggy Titan, s'il te plaît, Peggy Titan, tu es vraiment la réalité. Tu es la réalité. Oui, na bien au aner de la presse donc Peggy Titan inspecteur au babengara ngayo ve. Tu vois par rapport à réalité na combo bobimeli loba bon na ebité mais yo étant qui aner oyebi ko bimisa bino ba aner et yo inspecteur na magistrat suprême. Bobetara déjà dossier mon par rapport à mon colo feti. Mais yo ce que se retrouver na feti wana. Si go moni monda rando bino boye baate ba beti opona makambo ya wera te ba beti oso epona makamani te fo yebisa bana poto bien bana poto ba bazoba te bana ba image ya aner oyo sala o se retrouver et pas mon colo feti yango wana ba betakio vrai ou faux te na oya c'est siligas ba beti wera tini ba beta biso na kakol zelanga to solana yo zela to solana yo za to solano na ebiki wana mesha bana poto na ebiki Nyamakoro ya solo makile de tangi déjà Nyamakoro s'il te plaît Vanda s'il te plaît Vanda bon Vanda s'il te plaît na respect à public na yo na respect à public au bateau balingaka yo oyebi on a succès on a succès makasi ba jibe na ba wera bazo benga nga bato na petit santé za neni vena nga ya Willy Moucheni benga na 7h bon Nyamakoro za hôpital na afuta mbona bi TV na la l'aise na bigi. Bon, comme on a succès, Tarabata, pour toi, s'il te plaît, Vanda. Bon, Peggy Titan, Yangwana, tant que Aner, s'il te plaît, tant que Aner. Reproche Gloria, Waneza, na finga Gloria, te na reproche Gloria par rapport, Nenge Gloria, a fingaka Mama ya Karine Mokonzi. Gloria, c'est ma consoeur. Vous voyez, comme ça, Gloria, journaliste. Soro Yebi. Ezanan. Ngai Peggy Titan. Nazo Gloria Olangi na terrasse. À 9 ans, c'est ma soeur, tu es banni. Tout sur la radio. Il y a des vina bandofanda na ba terrasse. Il y a vina été. On ngome mais azamona moi si. Aba nofa. Yo zora na terrasse. C'est na zora na terrasse, c'est son ami na zora na terrasse, c'est trop dire na monakaye afin na terrasse na bisi ma sœur. Nga bachenga rédempteur en chef na chaîne mobo yaka to bosser. Nazomona on dirait
Donc, Namonaï, on dirait c'est comme si que Glo Langi a filmé avec déjà dans ma cam. Ana makambu donc bon banay ba menacer bino poto kende banay ba menacer ngai nangina zong soka ki nga avec Glo Langi na reprocher que biso za aner biso mto kanga masolo tout ozo comprendre ba menacer biso za batu ya maison mère ta maison mère banani kakol ba mettre awera na ba fille à la samba parce que tu quand on le bailo mo est-ce que biso doit 4e pouvoir mon niveau Zoro Mabiala nga na mission na journaliste yesa ce qu'on a minute on a fait un journaliste na tsikaye Azal en danger, ngana tika na kenanga bimandi. Puis en plus dans le bana journaliste au bande ba éco filmer. Vezoro m'a bien la mais presque encore mabe. Mutuloko a Freddy Akimbe. Freddy Akimbe, je vais d'abord t'expliquer. Freddy Akimbe, tous en direct, parce que la biso en pleine émission par le but. Tous en direct en pleine émission. Babi yom to filmer qui vidéo avec Zoro m'a bien. Est-ce que ça vrai? Yom to triquer ça vrai? Tous en pleine émission en direct. Tous en pleine émission en direct. Babi yom to triquer qui Zoro m'a bien, les vrai ou faux? Na lobby boy, tout ça l'émission en direct na Zoro Mabiala. Bana poto bo comprendre que non, donc toi vraiment la vie en réalité quoi. Oh, yo tu n'as pas question na comprendre. Ba tu n'as pas. Nazolo ba yo expliquer bien. Freddy Akimbe s'il te plaît, tolinga tozo ba précision que non, bino batu bozaki na sur place babi que non caméra men na yo nde mutu a filmaki. Yo moko ezaki vrai ou faux pour attaquer Peggy Titana via les news nani ya makor. Bon bana poto bo comprendre que azanga argument yango yo akati. Bon nyamakor. Elega ndeni pe bana ndeni. Il est ce que toi na feti les dead dipon. Non. Vers les news, na petit les news. Les dead du pont. Tu l'as dit chemise à peine, ma bretelle à rouge. Vers la bretelle à Suisse, ma bretelle il y a Suède. Vous comprenez? Tout le monde a un système à Suisse, à Suède. Vous comprenez? Tu es fait. Et là, c'est un passe à la samba, ma bretelle sur ma bretelle. Pour me mélanger banane, tu es habité sur ma bretelle. Bah menacer bisonner sur ya. Tu vas menacer bino na combien de personnes? Eh, na ba danser za wira. Na ba manzaka makoy. Bah singa soutien. Bah les amis de Jésus. Nyamakor, s'il te plaît. Nyamakor, obi ke mouvement ba betara. Nyamakor, s'il te plaît. Nyamakor, est-ce que vraiment marambo zolo ba bato ba Hollanda ba ba zobate. Zela, est-ce que vraiment muto ba betara et pas ba mi balé belé et pas ba te belé vraiment à Rosa Maneti. Auto za ba réaliste. Avant la comme journaliste nzara na kuluna. Nonga ibinga te na la kuluna. Ba betinga boli ti changi libanga changi loko sina ka matraki. Ba betinga matraki na tangami na mir, ba betinga libanga na tolo na piqué crise. Ba masa nanga ba na bandel ba boya ko tikanga staff ya vena nga sele oscam na parozo la nanga merci pour na conseil opesinga vena nga sele wale ka ba niveau beta ba disque simba ba ya mususu ba ko mama musique te ovanda kana wera po bondisa Nyamakor mama Nyamakor est-ce que moi sûrement piken moi yo na kakol ma boy kakol salite ko lo bunde Nyamakor est-ce que oyeba makambo loba yeba bingombe wala maître ba loto a wala maître Mabega sola matungulu Nyamakor babetu me pa bato beloka ngala ngala tuna yo Nyamakor elonga mana otuna yo bana poto bana ngetika mkena ko dobelinda na botsa linda mwana bana poto bana kakol Nyamakor est-ce que oyeba makambo loba est-ce que oyeba makambo loba na répéter est-ce que oyeba makambo général Moustapha Kolo image ko banéon la image do yo ki debimi eza mo pepe bakanga mpepete. Est-ce que vous avez un problème privé yango wana linge koma boyo to ndeni ngala za star Zoro star Tita star bango baza ba vedette ba yebanité ngala poto mutu sora melima ite na tongo na midi fo amela ta eloko mo boye soit tele mission Nyamakor na poto ko sepela comprendre tala faut tout na moi sinanga ndenga bisa ya betre masolo ya kiti mavula mama bana nga betre Peggy Titan siko nango azwaki soin na oya ba makambo onyo excusez pour la fait sera lobby 2018 après ça nga visa Suisse pour une semaine nga yoki ke nonde ba beta bino tout bato ana tout ok na bino ya bongo te oh mais obi ke bo beta mai bo ami bali obi ke bo beta mai ya petit Nyamakor au sala une semaine chinga na parler na Suisse mama cheval sans tache mukara mais yave na Zoro Mabiala mère wazanga tache mère so tali mupende mère na tache te mère so na piscine sans tache ata na bouton te
Nyamakor mais bino mami bale belé bo tambola na vie les news. Bino maboye bi mo sa encadrement te ka ki olo bakaka yo maître mais encadrement autant moi na vie na ki no pour encadrer. Ti obi ke ba obi ma niveau ba be vitara vesco niveau abetami mais bozala ki wana. Siko niveau ba beti zero ma bien le boss ko ngamba lo bani. Ngasko lo bani. Peki titan. Obi bino ma peki mobile na bino pe mais monanité. Non, moi ce que je dirais vrai ngai de un homme que vieux zoro mabiala adam bali parce que moni place to zaki on a yaki ba mettre bato ba mime to yaki beku bato moto ko bima boyete mais biso ba peki tita to bimi na simbi ve boko to lo ba vérité bi ke so zaki ka mwana bandal te pour bi ke eza boye nenga na yo ki ba bi ka juste ezaleka so azali mwana bandal te mais ngeza mabe makasi vrai ou faux? Non, wana vraiment eza je sais pas mais eza faux. Et ça faut parce que babi star na biso dans la frontière té peut-être yozo lo babonga mso na goza pene na moi mais na moi ma belé mendeni na zoki pour mutabeta nga vers eza maître est-ce que bi comment mutango té abeta ki vie zoro yo barango tanki bureau zoro mutabarango parce que viana makasi na sikiva viana makasi na sikiva parce que to na tout na bino étant que ba journaliste boza ba bureau to ba mi kala ya vie le news to boza ndeni ti se retrouver que non bataki bino ensemble boza non ndengini. Merci beaucoup pour cette question. Moi je te dirais d'abord moi je suis un journaliste bien réputé et né naza bongo na skala ozana sima mutute parce que nga moro makambo omoni vie so tel na ba interview benga nga bi pegi titan master nanga so tali ve le news alobiango ngamta memanga pas ve le news c'est mon cordon Moussafa Malé mais parce que na mutu mo mikolo ba benga nga endurance talara ngande makambo. Donc tu n'as écouté ve le news a sepela nanga ayoka sko mama so nanga na bandenga ba nord habiter petit nga fozala mais tara net yo Vasco Mabiala et Vasco Chibango so na écouté na yo natika a confrère nanga père nanga mais confrère nanga nena fona na bango zaki déjà tout ça vous avez ba camarade na nenga boulot. Oui tous ça camarade na nenga boulot mais boy c'est mon papa donc na kokai ko tika e jamais na mabele nanga ba bundisa ye na croiser au reprocher ba terre il y a babiloko, il y a désordre en anine par rapport à yo. D'abord avant reprocher ba terre ba basakana je vais dire d'abord aux journalistes. Tu vois, Obi, tant que tu parler, tu dois me laisser de parler. Je vais arriver à ton étape, mon frère. Hein, Tara Dorcas Nto yazo a Otala yo kamamba boy. Donc, dans le loba, nangina loba non na journaliste. Est-ce que tu sais quoi? Tant qu'on veut se roba menacer, obi lo les kanaki. Ba ba benga ba beta mulolo. Ba journaliste. Boyamba ou boy. Journaliste nini za mobali. D'abord de un, je vais dire à Jazz na Freddy Akimbe. Ce sont des gens oyo basala ki songi pour na ba parce que non, pour na beta bisoté bango peut-être rien faire na bango te. Ba o basala ki tomba on dirait ba bisaki bango parce que ba bisaki bango pas kakola bisi bango boya filmer to ko beta mutu. La personne ba bisaki mutu ali c'était Freddy Akimbe. Freddy Akimbe place bato vient na éveiller les news. Wana za collègue na ya musala. Akoka otiki la mutu muso filmer mais Freddy Akimbe a télémé azotala ngana Nyamakor. Biso to un intérêt monté. Yo kasi ver les news on peut ça ba million. On peut ça ba million te. Maza collègue na biso za lokola Freddy Akimbe. Soki na moni place bazo menacer Freddy Akimbe avant na simba caméra. Mais je vais venir intervenir. Mais lui, Mounene o azalango, yekuta kokai kuko chaku poids to longola 20 euros. Na Mounene azalango. Yekuta kokai chaku to poids to longola e. Mais Mounene azalango na oka qui veut to bi a ole fofo belé. Azanini qui veut to bi. Nini? Veut to bi. Nenan. Kasi Freddy Akimbe. Nani? Freddy Akimbe. C'est pas un journaliste. Il y a un autre qui a Katafa. Deux fois, je me rappelle. Qui journaliste mais c'est pas un journaliste. Il n'a pas la déontologie journalistique. Formation. Moi, je suis un journaliste de formation et de la profession. Dans sali 2, na tangeliango, na zelongo sous formation. Donc bango ezaka ce sont des gens ramassés. Tu vois aujourd'hui je dis merci beaucoup à Maïso Fabregas. Tu vois mon comportement à Chronifoat. Place collègue no azo zika, yo na mune no zanango au lieu chata coup de pouce ba longolae. Mais à monité bol lo soza mikili. Akuta un peu na makambo vezoro a peseni. Na pesimbote na vie les news vie zoro mabia la vie na biso s'il te plaît Nyamakor Siko o reprocher nini
na ba makambo wana nyonso leka ki o reprocher te kokena on choté étant qu'un homme parler na yo ekozala ndenge nini par rapport ya ba réalité wana nyonso ezaki nini. Ouais, na remercie toujours maman Francine Ngembe, merci pour notre traitement. Maman Sobena nengo solo nanga na zoma traitement pour tolo esanga pasia. Ce que vous n'avez bien été pour. Alors il va bêta que au brick ya solo. On va brick avec un bloc plein. Le da KS na kati. Ce que question na tolo chasse na liara bien na liara ba 2 kg semol na liara ba 2 kg mi panzi ba 2 kg ngamenga mo on a. Siko santé ya ville news ya ndeni. Taka mwana poto. Moi, je suis un prêtre au Saranate, je suis bien à l'hôpital, le côté fait pas quitter. Je suis un bouton mort à hein? Bouton à ce côté, je suis menacé, je suis bien bilambas ko bouton to boga yong misaki makila. Et puis quand je santé belé, aller à bien en Suisse, maman santé maman langa cheval bela melaki ba badia papa semol na meki yango ve santé makile bien belé kanga longi. Vazo kinete, vaza bien botel ba vidéo mo monika. Vazo vivre bien. Venanga ya boga le news de ça ba courage. Il y a des poto tout bas na direct ba ozapena image ba osepela to na fini mututé mais na revendiquer toi na ngai po bobeti ngai nga finga mututé na fingi bo isake na fingi po mpe bo finga ngai bo finga te bo agresser nga ko blessé volontaire te bo beti nga brick do nga zo bo ngo filma ngo ba benga ngo bloc plein ba benga ngo bloc plein ba benga ngo bloc plein moni ba bloc plein. Est-ce que oui ba marambolo ba na tolo siku ah so eloko ba kitse kila yango nde ah nyama ko est-ce que me loko ma ba kitse liyo est-ce que oui ba marambolo petit titan s'il te plaît dino ba tuboza ki wana est-ce que mes avrais loko ba beta nyama ko yango na makor azo brick vima na kata tolo quoi et bon yo siko zaki ni poko mabo nga beta ki vert ba beti V0 vert babeti daki vert babeta ki to babeti vert vezora siki vango direct na loboko zungai mbala mo makila na mutu mo pa kanga nga catch mais na tanga kombo te sona taye kombo na matia mutu pona moni succès na bango sila ba oluka na bango na ezanani sima les news na sima les news ezanani ah na pesi héritier wata na pesi raison mo bati misusu benga na bona orchestre na bayati Yannick bapupa ya nzambe mokonza kitambo c'est héritier watanabe mokonza kitambo héritier watanabe bango kakole kitambo bateka lupango aya wela mbongo pa bande wapese mbongo na age na kakolo kenda poto bateka lupango asenga to na ya na sensibilité ba niveau no balia kakola va bien à maison mère nani a chef mutako so mate pide mate palonga balota ke za chef nga suki na nga na pesi pirongo mombote na pesi ve na nga tout le monde bala na nga mbote bala balinga nga pena mingi ya makor sans oublier la grande dame Balou, babi 1500 c'est rien la poche. Abina encore fêter comme tu veux, sommer la bana biloko tout mer. Bana niveau ba zubiloko. Quand la bête tour à kin marché shopping, voilà bana. Merci. Tokomi na suka. On a babuya ngote. José Moko maison africaine food na Kachalman, Pirongo El Picasso. Sans oublier Adèle Jogo Bakou Danze, maman Claudine Liambo. Faut voir mère Claudine Liambo. Nani? Maman Claudine Liambo. Na boire. Prêtre au Saranate, mon thème est venu se mettre autant à comboter. Sans oublier Ivan Notch. Venanga choisi ma tête en céleste. Choisi ma tête. Tête ndaï ma boko banque libumu banque. Tête ndaï. Venanga talibumu. Ok, n'a pas na tongo boulot zoni na pourquoi. Merci Peggy Titan. Au boire t'as moins 2 personnes, 3 personnes et ça bien s'il te plaît. Lancer message mon Benavé Nangaï Igwe de la Forêt. Weranson, merci beaucoup parce que oza papa marié ke marambo elekana ekombone koti mais oza nona innocent batoka balinga ba mona ke maison mère bango nde baza ba endroit na biki vento na ebine marambo te bango bayaki ka baluka gaz pour ba salir kombo ya maison mère mais maison mère eza orchestre ya bana Congo orchestre ko tsika la libela parce que misupe ba ok na bango ba bimondere baza ba enfant chira wera ba enfant chira wera te ngana mona bandal on connaît que wera c'est lui le leader. Donc d'abord je dis merci beaucoup à Dorcas Toya. J'ai dit merci beaucoup à
je vais dire Mikolo et Nemutaza, Ming Ming Nagé, la grande dame de Paris, la plus belle femme du Paris encore. Moi aussi, non? Moi aussi, yo lingo bandeni, wana za yo biga za sermo, bona sepela ne mingi. Azala na Paris, Ivan Pongo, na Jérémy Coiffure. Donc na ser na ngai, j'ai mis ma Pemba World, Laetitia Chaumba parce que les États-Unis benga 4 continents. 4 continents ngane makamba. Merci Peggy Titan, merci. Tanya Mabedi Neymar de la presse donc on a pesi mbote Fanfan Soupi bato nyonso bala na grand frère na Rivel Elenga Junior Aboussa Thierry Aboussa bat na Paris na ina Boussa na wo te bora suka poto chite ndeki la bilolo na Paris États-Unis pays elangate Linda Chouana. Merci c'est ici que nous mettons la terme à cette émission. Je dis merci à Yannick Bapoupa Nzambe, Patrick Moulé, le papa social, plus qu'Eloni. Ah, mon ami Fabrice Roxal Chilenda. Je vous dis merci. Nadine Zidane, Nkonzaba Mama Fimbu, toujours Mustafa Malembe, mon cordon, Naleli, Kande Tolobaki, Napesi Binotu Mbote, Napesi Mbote na Steve Poto, mon ami, mon master, mon tout. Donc, je vous dis merci. Ciao.